Koya ya pape na mboka oyo Papa Chic nalingi émission la très gardée. Tokobika ba liwa impossible. Bandaku ekolongwa na mopepe ya pamba. Ezana ba famille moto alali mwa mbula ya muke bakake ekobeta pline. Peut-être bato bayebi dimension ya spiritualité oyo mwana mobali wana pape aza nango te. Nalobaka eloko mo trop important. Nalobaka diable a préparé représentant moko abandotant na Afrique pratiquement nyonso. Pona nini bamboka nyonso oyo papa akendaka bato bapesaka efoka bana mike bapesa fleur. Ça c'est de 1. Parce que pape wana c'est un esprit. Et je vais encore aller plus loin, mutu oya vulgariza loi yake mobali na mobali babala na ce pape oya ya. C'est pourquoi nazoe bisabatu nyonso bipai nyonso bazali babanda vraiment ko sambela pona Congo. Bakomaka kombo ya ba pape na milinga. Eza loboko batiene tirage au sort non. Je suis un spirituel, Papa Chic. Okay. Je suis spirituel, on a trop spirituel. Nzambe azali kopekisa. Ya que mwasi na mwasi babalana. Mobali na mobali babalana. Mais yetangwaye, lokola zo représenter marque de la bête dans le monde. A signé yango. Et ça d'abord eloko ya mabe makasi, elembo kutu ya mabe koleka na bilembo nyonso. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bote balandia chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na fidélité na bino awa. Merci na nenge bobenga rabiso pona ba idée, ba remarque concernant Moussala Otosé la Rabino. Un grand merci na sponsor nanga officiel ye apesi mbongo, apesi succès, apesi élévation, apesi union sotozali nango comme on a Jésus-Christ de Nazareth, il est sponsor officiel de Chebiso Télévision. Merci na yo nego Christ pour la prise de vue du côté réalisation pe na komona Denis Mosolo na moni Elias bala miki mbabo sa musala kitoko nzamba pambola bino bandeko babolingo tomonaki lolenge kani papa yaki est-ce que koya ya papa na mboka na biso et biso ba congolais to ko profiter na nini côté spiritualité n'est pas yé ni no papa memeli biso côté spiritualité est-ce que papa yé ko za richesse parce que barolo baké après que na papa dege ko salama ba lobi mboka na biso ekomi considérer makamelo bami ebelé bandeko balandi to lobela pe mai matali kindoki parce que il y a des parents qui vont se plaindre que le prophète a lui moi na zandoki misala ko sala mate parage makamona chena mutu to le bela signe lo lenge kanya ko yebake mono azana kindoki et puis là to découvrir makamebele na émission lelo na osenga na biso tous à la scotcher moto na nzambe na pesho mbote mbote mingi Papa Chic Mukadi sango nini nzambe na mawa télévision pa yoso yebo senge makambo ezali makambo eza vraiment makasi Papa Chic. Ozali nzambe na bikamwa Yesu Masia de Nazareth Père na pamboli moma oyo émission oyo na kombo na Yesu bato nyonso bakozwa libaku ya kolanda biso tika ete émission oyo ekende ko consoler mitema ya bato eza brisé enfin que toyeba ko révéler bango mayo ebatama zala liboso na biso nzambe na sima na biso mobatelo mobikisi na kombo na Yesu Masia oya kufa pe asekwa netolobi amen. Amen. L'homme de Dieu mais quand peut répondre na bato tout va bien ki biso koya ya pape na mboka na biso côté spiritualité nini eko salama. Merci beaucoup Papa Chic Mukadi na peshona nombote. Merci. Pe na pesi bato nyonso bazuli baku vraiment ya olanda biso mbote bipai nyonso bazali n'importe quelle heure au bakota la biso. Papa Chic, il faut toyeba eloko moko trop important et ça que les Congolais ba monaka aspect physique.
mais ba monaka aspect spirituel te. Peut-être bato bayebi dimension ya spiritualité oyo mwana mobali wana pape aza nango te. Oyebi, je crois bien na ba émission na salaki na mois na année passée, je crois ba novembre. Na lobaka eloko mo trop important lobaka diable a ko préparé représentant moko abandotant na ba Afrique pratiquement nyonso. Et tomoni na janvier na début année ya 2023 to yambi pape na kati ya mboka na biso. Il faut bato ba comprendre lo mo papa Chic. Pona nini bamboka nyonso oyo papa kendaka bato bapesaka efroka bana mike bapesa e fleur. Ça c'est de 1. De 2. Il faut na tunaka bato to monaka secrétaire ya ONU oya kei nanyango président ya ONU. Parce que na outi komona na il y a une question na yo, je vais seulement faire une éclaircissement na pesa lumière la pensée moko. Na monaka réellement gouvernement congolais bazui baswali bordonnance balobi Monique azonge pa na bango oni azonga pa na bango. Papa Chic, il faut dans le monde des esprits bato ba comment qu'on a l'analyse très capable et très potentiel. Veni ya pape eza ba catastrophe ya makasi ekosalema. Parce que pape wana c'est un esprit. Et je vais encore aller plus loin mutu oya vulgariser. Loi ya ke mobali na mobali babala na ce pape oya ya. Mutu alobi ke mwasi na mwasi baba na pape oya na mboka na biso. Ok, wana eza bilembo ya tango na suka. Ko ya pape na Congo, Papa Chic na lingi o garder mission malamu. Parce que des hommes spirituels locaux la pape, il y a un sacrifice avant, aya, pendant qu'il est na Congo et après kozonga na ye. Parce que dimension spirituelle na ye, il faut ba sacrifice et ça la ma ebele. C'est pourquoi nazo ebisa batu nyos bi pa nyonso bazali ba banda vraiment ko sambela pona Congo. Ba banda vraiment ko sambela pona peuple congolais partout dans le monde. Parce que kuya ya pape na mboka oyo Papa Chic na lingi émission la très gardée, très bien conservée. Toko bika ba liwa impossible. Bandaku ekolongwa na mopepe ya pamba. Ezana ba famille moto alali mwambula ya muke bakake ekobeta plus de 6-7 communes na kati ya capitale awa. Oko remarquer pe na ba est na mikolo eza koya. Okoyoka bitumbe bele bato ba okufu. Et les gens disent, ça c'est le physique au bato ba olo bakoya ya pape na Congo kimyate. Koya ya pape na Congo Papa Chic eza biloko ya mabe ekosalema. Yango na ye ko interpeller. Mutu nyonso de partout vous êtes. Les hommes de Dieu. Bato batilo ba ko banga nzambe. Lokola ba révérend Samir. Ba kota na ba retraite na bango. Ba yebisa nzambe abomba Congo. Lokola ba apôtre Pierre Kitete. Ba kota na ba retraite. Ba longo la mabe o elingisa na kati ya mboka oyo Congo. Parce que nzambe ayokaka losambo ya ba centre pe ya ba sali na ye. Yango maye nyonso oyo ko salema ya mabe pendant kaza na mboka oyo pe après biso lokola sentinelle à église toko intercalé yango pe toko boya yango. Mais sikoyo mabe yango ya papa wa sali côté spiritualité okolo blabisi moi bilembo ya ndambo oyo tomoni oyo peut-être papa bebisa à part basi na basi ko balana part mibali na mibali ko balana mais mususu nini ya mabe oyo to retrouvera et papa. Oyebi, est-ce que les gens savent pourquoi pape comme ma pape âgé plus âgé? Et puis je vais aussi expliquer ici aux gens qui comprennent pour combo ya pape ebima. Eza kete bati na irne combo ya pape ebimite. Bakomaka kombo ya ba pape na milinga. Eza loboko bati neti tirage au sort non. Je suis un spirituel, Papa Chic. Okay. Je suis spirituel, on a trop spirituel.
Et ba pape, ba cardinal, ba yebi, ba sango, ba yebi des choses que moi je parle. Kombo ekobima na milinga. Papa Chic, nalina kende na élément le plus important mingi, on a situé awa. D'abord, Nzambe azali kopekisa. Ya que mwasi na mwasi babalana. Mobali na mobali babalana. Mais yot papi ya liboso aboyaka kosina dononswa. Aboyaka. Mais yetangwa ye, lokola zo représenter marque de la bête dans le monde, a signé yango. Et ça d'abord eloko ya mabe makas, elembo kutu ya mabe kolero la bilembo nyos. Donc il lui fait le contraire ya Nzambe. Nde lembo munene ya ona ko simba makas eleki nyoso yango wana. Selon yo, eloko ni motiva ki pape andi meloko wana. Ils ont un intérêt ni nase. Oyebi Papa Chic mais pour papa ndima eloko wana se kayebi les énergies spirituelles écoute na akuna. Pape c'est un grand spirituel, il y a des grands moukete Papa Chic. Pour pape akoma na dimension ya ko ndima eloko na c'est pas facile. Parce qu'ayebi makambo oyo bato bazwaka, ayebi ba intérêt spirituel nango, c'est une spiritualité négative. Oyemoko ayebi, mais nous comme étant des chrétiens, toko sambe la Nzambe, pe na Congo, bakamwane kote, pe tous les chrétiens ba osala ngote. Au moins basala ngo na Vatican na mboka na ye. Pour tous les chrétiens ba se retrouver dans le monde entier. Cette loi est kotate pour na mitu na bango. État chrétien. Ata ozana mboka nini, tu vas demeurer chrétien. Ata oza mundele mutu mwindu, tu es chrétien. C'est qu'un chrétien akoba la mobile na mobilité. Mais pas pour au Colmagnon, soit papa baza organiser l'église catholique. Mais tout le monde dit soit pasteur, chrétien, beaucoup entre vous, beaucoup les bonga. Au moins c'est le comme que pape a représenté l'église catholique. Bazana mokonzi moko. Vous avez parenthèse. Qu'est-ce qui fait que l'église de réveil, bosanga na bino banso, bobimisa leader moko. Oh, leader moko dans quel sens? Ba église union catholique et chrétien. Bosangani nes RC zawana. Na ba oyo ba parti nyos bosala na bobimisa nani mokonzi mo akambara bino nyos. Et il cause possible? Moi parenthèse. Non non, c'est possible Papa Chic, c'est possible. C'est question à ma conviction ya bato. Ce qui bato ba ko sa la Nzambe, il faut ba divergence pendant les longwa. C'est possible. C'est une très bonne idée. Et l'idée à Bosoko Bengi, archevêque Dodo Kambo Pessier, Nabata au conseil, c'est quelque chose où l'église de réveil va se concerter, va qu'on peut faire. En tout cas, nous sommes très contents de penser au PC en pleine émission. En tout cas, on va prier pour ça. Voilà, ils ont parenthèse, pape. Les loyaux, aïe namboka nabiso. Ni nyokolo na babatu nyo so oyo peut-être baza ba ignorant na mayo autour de sikoyo peuple de Dieu basala nini. Et puis na lancé appel au partout na ba peuple congolais au bakenda ko yamba pape aux ala catholique. Je te prie bien-aimé. Bon ça y est pas piak hein comment la que l'église nyo so bakenda lambo no yamba leader. Je vais vous dire aujourd'hui que l'église de réveil les catholiques na belé. Je sais. Ce qui est l'église de réveil et les catholiques belé c'est que tout ça l'impiaka par rapport à quoi? Tozo elani. Eza pensée spirituelle na bango et loko bango bandimela. Mais pour la Bible c'est pas un problème. La Bible dit et si kami balembi sato basangani nzambaza. Et Dieu n'est pas un Dieu de la majorité. C'est un Dieu qui siège là où il y a la vérité. Donc tozana a pensé que batubaya et belete. Tu as posé la vérité en Nzambe de demeurer. C'est très important. Et puis, na batunyo so bakenda ki vraiment ko yamba pape. Na lingiet na mikolo oyo sambe la Nzambe. Loba na Nzambe mabe kota na ndako na ngate. S'il y a des sacrifices qui a été fait avant, pendant et après, Nzambe a épargné ndako na yo. Nzambe a épargné bana na yo. Je te parle en qualité d'un prophète de Dieu. Soko sali yango Nzambe na bomoy oya kela pe pape akozanga te ko longola mabe oye tellement na kata bomoy na yo. Moto na Nzambe pona yo kindoke zali nini?
Papa Chic kindoki eza na ba angle belé, sorcellerie. eza na ba aspect ebelé. Pour na yo définition la kindoki. Ndoki aza nani? D'abord il faut koyeba que ndoki eza na deux aspects ya kindoki. Il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. Sorcellerie inconsciente de conseiller ma bé makasi Papa Chic. On peut se rendre compte que Mutwazandoki ma miebite kazandoki. Et on peut remarquer moi na mkiso ba pesi kindoki. Nana ebite kana kindoki, c'est très dangereux. Ba kolo banaye kende nanda kuna bino pesa biso ka lipapa ya papa na yo. Pona ye ayebi ki lipapa zaka lipapa ga ya papa. Et tant à kopesa lipapa après un temps papa akufi. Au mona pe mwana ye kolela papa nango ke otiki biso. Wana mwana ebite ke lipapa na pesa ki nde lipapa ngwe bomi papa. Mais eux ça conscient, Papa Chic, ils ont occasion très spéciale na ebisa ba chrétien partout au monde. Oko remarquer Papa Chic ndoki oya za conscient. Azui kindoki je crois, azui conscience ya kindoki je crois na âge ya 8 ans, ma commune à 35 ans par exemple. Toi tu as âge à 5 ans, ma commune à 35 ans. C'est qui a sali 30 ans d'expérience ya kindoki. N'est-ce pas? Moko remarqué par exemple, un chrétien a commis mon Christ ya solo na âge ya 5 ans, tina 35 ans. Moko mona ndoki oya zoye bisekete soko sakana na kolia yo. Et dans des aspects spirituels pe boya solo o sakani pe allié chrétien wana. Siko on retourne quelque chose pourquoi? Pourquoi kolia chrétien o ba même une expérience ya ba année. Papa Chic ndoki oya yebi kindoki. Sacrifice nyonso bakosenga ye akosala. Soki balobi na ye ki na minuit kolala te. À partir ya 23h30 azali kolo déjà. Azo 30 minutes wana azo tala po minuit ekokela ye. Mais soko ebisi chrétien nzamba alobi boye lala na se pendant 4 jours. Des fois lala na se pendant 2 jours. Alobi ke nzamba zanzambe ya mawa. Soko ebisi kete zasala la jeûne ata pendant jeûne ata 3 jours. Alobi ke Yesu azata la jeûne pona biso. Mais degré à dimension spirituelle oyo ndoki azanango eza différent na degré spirituel chrétien azanango. Or que moto à cause de la spiritualité makasi koleka ndoki eza chrétien. Moko remarqué chrétien a commis très faible. Kindoki Papa Chic eze loko ya mabe makasi. Eze loko premièrement oyo ebebisa ba destiné ya bato ebele. Ebebisa misala ya bato ebele. Nde sika na koloba mission principale ya diable. Nde sika na kotuna na komona pe mission principale pe ya kindoki. Okay. Parce que mission principale ya diable eza ko égorger, ko détruire pe ko boma. Papa Chic c'est très dangereux na kati ya ndako na ona kati ya libota na famille ke ndoki azali. Parce que na ndoki azwaka muto batali kondi ya famille. Ndoki azwaka muto un jour muto akotangisa bango muto akosalela bango. Ezana bato ebeli na sena moi na ba famille na bango bazali kobika makambo esimba te. Ce n'est pas que ezana problème te. C'est question na kati ya famille na bana ndoki oyo aliaka bango. Mais na kati occasion au Papa Chic na nayebisa chrétien moko ndoki a cause à la puissance maleki Yesu Masiya na bomo ite. Ndoki a cause na nguya ya kosimba nzoto na yo. Mais il ne peut pas tout à ta destinée. Parce que na kati ya réunion ya basantu Papa Chic tomoni mutuma babengi Satan. Satan aye mutu a repira ki mala mezanzambe. Alobi yo outi wapi landa réponse abi na outi ko yenga yenga. Mais c'était dans une réunion ya basantu. Yo Satan yo kosani. Alobi na outi ko yenga yenga na mokili. Izana eloko mona simba na place moko. Atuni esko monela kingai Job. Yo ka réponse ya Satan. Alobi parce que yo batelaka. C'est là que je comprends. Na diable pe ayebi bato abnzamba batelaka. Ndengo fandi na Papa Chic. Diable ayebi ke Papa Chic ndenga zawana nzambe muta batelaka. Bako luka na ba poison. Bako na forme nyos pourquoi? Parce que nzambe muta batelaka. C'est ainsi nazo ebisa batu nyos. Parce que akobisa tokoyeba ndoki na ndenge ni. Po ngana tuna mutuna moko oyi mission moko ya ba songe ouais. Mi à mort
auti okufa le wana ti ya papa Wemba. Bato balobi babeti kibota ya kindoki. Balobi bi makambo isalamaki wana avant kufa c'est qu'on est sentir yango. Maintenant comment on a liwa précoce wana ndenge babeti kibota wana pour en tant que homme na yebi ki yaza musicien mokiliza musicien yembela kabiso na culture na biso ya mboka esengi pe tolobela ye mwa moke kindoki ya modèle wana tomona ngo pe tokoyeba ndenge nini ke bon na batende na kotuna mutuna wana liwana ye nano ilobelo na nini lokola tout un être humain et puis lokola un spirituel prophète. Je veux aussi souligner na iloko mologa ki bota to kindoki. Papa Chic ndoki akolia mutu na janvier. Matiki mutu akokanga mutu base babe mutu na janvier matiki leti date ya suka la. Oui, date ya suka le 3 mars par exemple. Mais mutu atambola kana ye. Mutu aliaka pena bato. Mutu azosala nyonso mutu asalaka. Mais basi babeta kibota kibota Cécile et kosalaka eloko moko ya mukesa le mamutu akei. OK, je veux aussi dire aux gens ici, eza mukolo oyo babeta ka mutu kibota ndem kola kufate. Donc ça veut dire que mi amour va lier que déjà depuis. Oui. Si azobina na yewana parce que nakoyoka obi kete yemoko abandai ko sentir. Papa Chic, il y a certaines sensations il faut dans la spirituelle. Parce que ce que je senti ma bien mo faut ma bien zo utawapi. Ezana batu ebele Papa Chic batambola ka déjà. Ba ko tambola mais basi balia bango déjà. Maintenant si ko poyeba que basi balianga ifonine. Oko remarquer oza komona des maladies qui se répètent trop. Oko yo kanzoto na lokola nzoto na ote. Yana mutabiso prophète. Nazo kanzoto lokola nzoto na ngate. Na yoki lokola ba déplacer nzoto nanga. Et puis makambo azo sentir c'est une réalité. Et que senga un prophète a diagnostiqué pourquoi azaboye. Automatiquement il va comprendre que basi ba betia qui bota déjà, mais il faut siko kolongola qui bota spirituellement. C'est pourquoi qu'on remarque dans mboka Nigeria, ceux qui muta kufi. Bazwaka ye directement na morgue. Bako benga des hommes spirituels. So batali nanu. So balobi ka kufi se ka kufi. So babi akufi nanto bako sala service et na tango muke mutazongi. Eliwana ye interpeller la plupart batu ebele ba lukanzambe. C'est ça. Voilà, donc il y a suka y émission, na otiki la yo parce que mais mutumo abina tuna mutuna abi alaina butu indam na niveau ya États-Unis abi alalaki ye ba collection na yebo excusez ba sous-vêtements na ye soit niki yango atana ngo na salle de bain. Ouais. De peur que obi na opportunité de la ka atandi na ye ako ya ala taranyo sombala moko so egnyo so misalité aniki onyo so nzela moko atandi mais ayo kuta mpuku aleka côté ndoto moi c'est zalaka atumi la spiritualité ni koloba nini et après albi na amoni na se na ye ya bomwasi ekomi ko tangisa mai yango abina tuna motuna bande ko bolimisa pona mituna na tunyo na télévision mais sengi na tuna po mingi pe bazwa ba mituna ba résultat voilà Eza mabe makas Papa Chic. ni koloba nini Omoni ba symbole spirituel dans ba signification ebele. Il faut d'abord se poser la question pourquoi seulement ba partie belé ya kolia alete aleka juste partie ya intime na ya ba suna ye. Papa Chic. Oyebi bato ba négligea ka elo mo ba phénomène femme et mari de nuit hein. Mais comment ça fait-il que pour aller après un temps maïa ko bimaye. Il faut alukanzambe makasi. Il faut vraiment alukanzambe makasi. Ils appellent babilembo moko pe à sorcellerie. Et dans le monde d'esprit, bana posa que baby sabomoto na ye. Et avec le temps, soka sambelinza malamute Papa Chic, à cause de problème très dangereux dans Jésus qui vient, il faut alukanzambe. Et bah phénomène ce qui se répété plusieurs fois. Ndenga moni mayebimi. Le lope mayebimi. Le mayebimi a consulté Moussa Nanzambe. Ba diagnostiqué ye, il y a ça, et puis ba passer ba directive via prière et c'est là. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous avons le micro 5 minutes.
ma prière, il y a 3 à 5 minutes à 4 minutes. Moi, je profite pour dire merci na sponsor na officiel. Et là, na PC sponsor na officiel Jésus-Christ de Nazareth. Merci na nenga sponsorisé biso na Chebiso télévision. Merci na ndeko Chris pour la prise de vue. Denis Mosolo Elias va pour ça la réalisation. Merci na orphelinat vida oyo azali ko soutenir biso Timo Kolalelo, mame Mili nzama pambola yo nzama mona yese ko zwami na pesi libota no pe mobimba mbote. Mbote na ba oyo baninga biso te, mbote na minesika bozwami ya bato mitama be mbote. Na pesi mbe mbote na Lidi Mukadi, ma femme, merci na bato baninga biso. Tukuteni balasima soki Yesu Kristo azongite. Nzambe na bikamwa pambola yo. Na ye liboso ya ndako na yo. Liboso ya bureau na yo. Liboso ya canapé na yo. Liboso ya partout esika ozali. Ezana mutu moko tanga azali kokola. Azali komiye kotuisa Nzambe nga soki na koli na okoma député. Nga soki na koli na okoma président. Nga soki na koli na okoma avocat na okoma médecin munene. Nga soki na koli na okoma pilote. Makanisi mutu azaki nango tanga azali kokola. Moko sala constat moko. Ozalaki na posa okoma député. Mokomi kuluna na kati ya quartier. Ozalaki na posa okoma pilote. Mokomi mutu azangatina. Nani yango a changé bomoi na yo? Yaya. Izana batu tous les jours bako bika réellement bika mon Nzambe. Il y a certains qui disent to mesana maloba lokola ba oyo. Ba prophète balobagande boye. J'aimerais dire à une personne qui m'entend de partout où vous êtes. Na tango tozali et comme tango Nzambe atelma na kati ya bomoi na yo. Yaya. Ko vana kana peka pona ko jugete. Tala bomoi na yo. Tala santé na yo. Pose-toi des questions. Pourquoi vie na ngai ezotambola malamu te? Pourquoi makambo na ko luka na ko zwa te? Et qui melo ya bana Nzambe zaka na Yesu Masihi. Tala maladie wana pour combien de temps aux États Unis? Tala situation na yo, combien de temps tu as fait? Maladie wana que tu ne sais pas par où commencer. Au commis sujet de moquerie. Depuis au kota libala bana bayakate. Depuis au luka musala yakate. Au kota ba dossier plusieurs fois. Yakozo mukanda. Ezaka ba refi. Au vandi kimia. Nzamba tindi prophète na bombo inayo. Peu importe ton problème que tu as. Tozana 2023. To bandi mwa ya sika. Je veux que Nzambe oya kela likolo penase. Akota likambo na yo. Il est vrai que so sambelio lembi. Il est vrai que mati ba sali ba retraite. Au sali ba jeûne de prière. Au sali nyonso ko sala. Au zui et yanote. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Yo mutozali kolandanga. Wana problème ozo lekela mayele na yo. Ozali komona ba phénomène très bizarre. Ozako lota bandoto moko compliqué. Ozako mimona na kati ya ba cimetière. Na kati ya mulangi. Makambozo sala ezo simbate. Dieu m'a localisé juste pour toi. Nzamba linga bimiso esika bachao. Na ebisaka bato boye. Pour faire un bon traitement, il faut faire un bon diagnostic. Ni nyangwe kanga bomona yo. Batu ba ko bika bika mona Nzambe. Yo vandi ozotala. Batu ba ko témoigner Nzambe. Yo vaina maladie wana. Qui t'a dit que sida Nzamba biki sarate? Qui t'a dit que cancer Nzamba biki sarate? Qui t'a dit que prostate wana Nzamba biki sarate? Telema esi kozali. Ndima que cette année c'est mon tour. Ndima que problème na yo eko changer. De partout où vous êtes. Ndimela Yesu Masihi. Moi je crie à un Jésus, Christ, et je crie au miracle. Nzambo ya kela likolo penase. Yesu Masihi de Nazareth. Azokota likambo na yo. Yo mutozwi libaku ya kolandanga. De partout où tu es, n'hésite pas. C'est le temps de miracle dans ta vie. Nzambe akende ko visiter yo. Wana posa isungi ya Nzambe na biso. Parce que tous les jours, un jour na koyebisa papa chic, na yaka kana chena pesa ba témoignage et les en vidéo.
bato batala bikamwa oyo nzambe akotalisa na kati ya lotomo na biso. Bato bakobika bikamwa na nzambe oyo atiyeli kaka yo okomaka mutu ya tembe toyebaka bino baprofete bolobaka yaya meka nzambe oyo aokota likambo na yo. Nalingi nasambela mpo na mutu moko na kombo na Yesu Masiya nzambe na bikamwa, nzambe oyo asalaka makambo elekelaka misu ya bato. Nayebi makasi na yo nzambe na bomoi, nayebi nguya na yo, oleki maloba ya bato na nguya, oleki bokoko na nguya, oleki satana na nguya. Telema na bomoi ya papa, telema na bomoi ya mama, telema na bomoi ya elenge mobali pe ya mwasi. Yawe otenga kanali ya apporter délivrance na bomoi ya bato. Liwa wana okufa te, maladi wana okokufa nango te, problème wana ekodemere te, na nguya na kombo na Yesu Masiya nde na sambeli bongo na kondima nalobi amen. Tika nzambe na bikamwa abatela yo wana posa lisungi ya nzambe na biso. Numero eza na se wana, soko bengi oko yamba prophète yemoko. Bato ebele bako benga nga prophète, tozo benga o tozo yabwa ote. Soko benga parti à 1h 2h eza enzana na prière. Mais soko tiki message na kotanga pe na koyeba préoccupation na o. Tika nzambe na bikamwa apambola yo. Merci, merci. Bye bye. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.